Bonjour, chers internautes. Je vous ai promis que je vais revenir pour parler sur et commenter les déclarations de Muyambo Kiassa. Muyambo, c'est un acteur politique, un scientifique. Il fut bâtonnier pendant 3 ans au barreau de Lubumbashi. Et donc, il n'est pas quelqu'un de moindre lorsqu'on parle de lui. Maintenant, ici, je vais m'exprimer en lingala pour que tout va comprendre. Pourquoi naye le lokoloba na makamo kosola lisolo ya Muyambo oyo kutu tango bafinga kaye na Lubumbashi na bana mususu, je l'ai défendu parce que nayebi ce que signifie être bâtonnier. Maintenant bâtonnier Muyambo abeti faux à surprendre biso nyonso. Awa toko analyser ngana bino na ye pambate bozo mona eza Muyambo eza biloko akoma ye moko. Nous avons tout ye akoma parce que alingaka Congo. Ce n'est pas tout, eza ebele na ye na ndambo oyo mususu eza kaka Muyambo mutu akomaki biloko oyo. Et donc nalingi na banda na kuyebisa bino boye. Noel Chani azwi makanisi a créé yango te. Abandi makanisi oyo po balobaka yango na 2004 qu'il fallait na Congo tozala na chef de l'État azala kaka oyo abotami na papa congolais na maman congolaise. Na 2004 Muyambo azalaki en vie, Moïse Katumbi azalaki na bato ebelo baoloba ya ensemble bazalaki. Nazwi lelo déclaration sur Muyambo na kobimo abimaki façon alobaki avec peu de politesse envers Noel Chani. Muyambo toyebi ki abotami le 26 octobre 1965. Et que Muyambo, ce qui a se présenté, que Azaka Tange, a kolobaka côté maman et Sili. A expliqué biso, c'est vrai que maman nae Azaya village ya Mambwe, boke kuna bampweto banini. Na chaki vidéo moko Moïse asala kango kalatang babebani na Kabila. Boyokaki elobeli ya Moïse ezalaki kaka mama na ngai azalaki mama na ngai aza na présentation oyo pe tozwaka ya Muyambo ezalaka mama na ngai aza ya Mambwe. Mais pona Noel Chani papa na mama baza ya Congo. C'est vrai que Muyambo na kati ya speech na ye à faire voir que Noel azolo bazanani kutu ye moko aza américain. Il a raison. Mais Noel aza ya papa na mama ya Congo akende kozwa nationalité américaine di sola na boyebi yango tosi to beti. Mais azui conscience. Amoni que de cette manière là tokoki kotonga mboko bien te kotika la kana maboko ya bato yo bakozanga position. Muyambo va le démontrer, je vais lire. Noel Chani Oyazalaki, candidat président de la République, a kokaki jamais ko soutenir une telle loi. C'est-à-dire, Azuki américain a été pembeni. Azuki makamone nyon sorti pemba na moni mboka ezotambolate. Pourquoi? Parce que nous avons des gens hybrides et belés, ba na position ya ko beba. Muyambo va nous le démontrer ici. C'est-à-dire, Noël a la kisi que na bolingo, que na perdre avantage aux anaki ya kuma candidat président de la République, na sale la mboka.
mais aspect moko oyo muyamba alobi te eza ya ke Noel Tchani alongolaki nationalité américaine po akoma candidat président lokola Sami Badibanga asalaki yango lokola ebele basala yango. Vous remarquez déjà que présentation basalaka sur Muyambo eza kolakisa biso que s'il parle contre cette loi parce qu'il s'est retrouvé que aza mélangé. Effectivement, c'est comme ça. Mais est-ce que Muyambo ne pouvait pas se taire tout simplement? Ou alors, Yépe a commis le col à Noel Tchani. Yépe a commis que Toza d'accord na candidat président de la République ezalaka des pères et des mères congolais nde bakozala ba candidat a commis que parce que bâtonnier ex bâtonnier parce que juriste ayebi loi ayebi pe kokoma yango Muyambo n'écrit pas Muyambo insulte. Peut-être ceux qui ba commis bakokoka ko argumenter te to ko évolue pour te yeba Muyambo lobi yemo to batindi néanmoins na kotala bango mibale to moni ke Tchani alingi mboka parce que Muyambo pouvait se dire lors na soki obimi to ko perdre te parce que bakatange de père et de mère bazali oyo ba yebi politique oyo batanga bakokaki koloba mbolokola toza disqualifié to soutenir par exemple le professeur Wit Mulongo a évolué. To soutenir par exemple Fabien Mutombo. Il est katangé. Parce que Moïse Tchombe azalaki de père et de mère. Parce que Mulongo qui facu, il était là de père et de mère. Sende Jason, c'était la même chose. Ça n'a pas posé de problème. Si kokaka bango mi bale oyo. Et ça le problème, qu'est-ce qu'il cache? Est-ce que Muyambo lobi sincèrement yemoko toba forcer ye à loba? Vous m'excusez? To évoluer. Alors, tokota la na situation ya Muyambo yemoko na makambo akomela kibiso to tanga to yeba vérité. Nazo kende siko luka peut-être awa totala Muyambo yemoko akomaka nini po totala lelo position na ye oyo akomi na yango na makambo yemoko akomaki tokoki koloba ndenge nini que Muyambo batindi ye ou bien Muyambo azui choc moko boye aokokate ko exprimer yango bien. Alors nous allons lire pour moi excusez ngai eza ebele na ponaki bisika ya kotanga parce que nakobanda koya nango kutu progressivement Muyambo akomaki makambo ebele makasi. Vous constatez déjà que nazaka ko feuilleter pona koma esika na lingi to tanga 1 na lingi siko na tanga Muyambo akomaki boye na période oyo pour faire viso voir qui était Moïse Katumbi. Je lis maintenant là où Muyambo azako expliquer comment Moïse azalaki ko corrompre bato po baloba bien pona ye baloba mabe pona bato mususu. Point wana eza point 14 corruption dans la presse. Batonye Muyambo landa makambo komaki yomoko. Je n'ai jamais été touché dans ma propre conscience, d'autant plus que je sais que tout ce que la presse dit sur moi, c'est du bluff. Et vous, votre collaborateur, il dit Salomon. Que Moïse Zalaki ko corrompre bato na presse, balo balukuta. Kaye moko akomia que
ata nyonso zoloba ya lokuta ekosala ngai eloko te. Na yebi ndenge bosali bopesaka mbongo yo na Idi Salomo bo corrompre batu balobaka lokuta. A continuer à lobi boye. C'est ainsi que vous êtes organisé pour la presse audiovisuelle. À longueur de journée, vous adorent et combattent vos adversaires par les mensonges et par les discrédits. Que yo Moïse na Idi Kalonda muyambo akomi yango awa nazotanga que bosala kitu bopesi mbongo la ba presse babanda kofinga ka batu bapesaka makambo ya lukuta. Na Luka 2 muyambo akomi lisusu nini tozaka kana point na ye 14 corruption dans la presse. Muyambo akomi nini. C'est pareil cas pour la ville-province de Kinshasa. Alors bien, makambo Moïse asalaki na Lumbashi akopesaka batu mbongo ye na Idi Kalonda bakosaka batu na télévision na radio. Moïse asala ngo ndenge moko na Kinshasa. Moyambo dazo koma lobi boye. C'est pareil cas pour la ville de Kinshasa où dans la presse écrite vous avez déjà acheté la conscience de quelques journalistes et éditeurs de journaux dont le journal potentiel. Souvenez-vous m'avoir dit. Oui, abolobi. Ok na Kinshasa. O futi batu. Babanda koloba lukuta. Balobaka. Bien pona yo. Bar combattraka batu. Effectivement, mes chers frères, vous allez comprendre que. Et ça, na journaliste oboye bikombo bazawa. Moko kutazo loba. Boko tambole likole aba korna biso bosi bomomi pona loi wana ele kate. Pour que Katumbi azala kaka candidat président de la République. D'où Mouyamba Lobaka ngo déjà kala. Ces journalistes-là ne peuvent pas, c'est impossible. Et ça quand mongo ba pesi ba yeko ganga, mongo ba pesi ba yeko ganga. Lelo bazolo ba loi wana ya tchanye kolekate. Ce n'est pas comme ça mes chers journalistes. Vous qui avez fait le journalisme, nous on n'a pas fait le journalisme. On devient chroniqueur politique. Dans chapitre moko journalisme. Vous vous laissez corrompre pour amener votre propre pays dans le gouffre, dans la souffrance. Vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous soutenez ça. Or, ce qui bureau politique à Moïse Eza Makasi, ko finga Eza Natinate, bino pebo ko maloko la professeur Noël Chani, botinda kaka na Assemblée nationale wana, bakotanga ya bino, bakotanga o ya Chani, bako voter. Mais parce que vos arguments, vos finga na presse. Je continue, qu'est-ce que Mouyambo dit? Souvenez-vous m'avoir dit, Mouyambo lobi, on se rappelait Moïse Makamoyebi Sakangai, Moïse alobaka ndengeni. Président, batanza kuandika bintu yote, minapenda juu ni bakasai, banesha kupenda makuta sana. Nazo expliquer pour Boyeba. Mouyamba lobi Moïse ayebisaka yebo tango ayebisi ke tika ko corrompre ba journaliste tango akote na Kinshasa abandi ko corrompre lisusu kat ye Mouyamba ayebisi Moïse ke pona ni ozo sala boye Moïse a répondre yebuye président bakobanda kokoma makambo oyo ngai na lingi parce que bakasaye balingaka mbongo mingi. Effectivement, vous allez comprendre. Naboy kotanga wa ebenda lisusu makambo ebele. Beaucoup de Kassaïens ya presse babandaki kokumisa siko Moïse. Ainsi ya kotaka tina musique babandi koyemba ye batu bakuruaraki à travers le Congo que Moïse a salaka musala moko bien abongisa bwana boye. Oh, il n'y avait rien du tout. Presse. Donc, nadem po wana. Est-ce que Mouyambo ne trouve pas que candidat naye oyo akoki ko défendre, il ne mérite pas? Est-ce que biso peut koki ko lobate que méthode oyo ba utiliser ango peut-être ba jupe Mouyambo kuna na kati nda lobby. To lobby peut-être, je ne confirme rien, je n'affirme rien. Parce que ça méthode oyo Mouyambo comme biso que ndebo e Moïse azaki ko sala. Apesi bato na télévision na radio boko sa kosa bola ksakaya za bien bolo bakewana za mabe, c'était comme ça.
Et même chapitre Moussou Tokoya Kotanga Sima, nous avons expliqué comment Moïse a sala qui réunion pour baba koloba que Kabila Joseph faza mabe. Alors tout ça comme il tourne, est-ce que Mouyambo yepe bakoti siete toujours supposé est-ce que bakoti siete nde a changer mbala moko ye oyo ayebi saka biso li solo yo boye to avancer. Soki eza muyambo aza koloba sikoyo bakorompre ete ke aya koloba soki na lobi soki aza koloba pona ye lokola se retrouver que papa na ye aza ya ngambu mususu ya bikolo mususu mama na ye nde aza ya Congo eke azalaka na ambition comme président de la République nga na lobi te azolekisa temps parce que tomonani quand même tomoni mutu na mutu ndenge azokende c'est compliqué à se contenter na makambo mususu. Maintenant nazokende koluka point mususu kaka oyo ekomami na muyambo ye moko bandeko na ngai po bokoka ko comprendre kobima oyo abimi kofinga oyo afingi charni est-ce que ezali po aza na raison po eza ndenge nini parce que sikoyo biso tokoloba ndenge mususu te tokoloba kaka na makambo ya ye moko akomaka. Nous allons lire. Vous allez patienter toujours tant qu'on a ça temps pour s'abonner pour la page. Vous n'allez pas vous énerver pour ça parce que eza ebele makambo muyambo akomela kibiso. Oya komaki sur Katumbi eza ebele o kutu na zuna oyo je ne pouvais pas tout traiter aujourd'hui. Je vais y aller mollo. Pour beaucoup qu'on comprendre. Voilà. Maintenant bandeko na ngai yango wana muyamba komaki na lingi na tanga. Comme il se trouvait en Zambie azoloba. Lokola Moïse azalaki na Zambie en disgrâce vis-à-vis du feu président Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Kabila azalaki koluka kanga Moïse po ba Moïse ba estroka kayi. Moïse akimaka ake na Zambie. Profitant de sa nationalité zambienne. Muyambo lobiawa aye kozua nationalité lokola azalaki na nationalité zambienne. Moïse Katumbi azalaki na nationalité zambienne. Et du fait que étant introduit dans le milieu présidentiel et gouvernemental et surtout proche du conseiller spécial du feu président Frédéric Chiluba, qui était en même temps avocat, M. Katumbi fera ce que j'appelle le gangstérisme juridique. Ah ouais, ça yomu ya monde okomi que Moïse azalaki zambien nationalité ya mama naye. Tango a profité que Moïse Katumbi asalaki nini. Moïse Katumbi fera ce que j'appelle gangstérisme juridique pour saisir tous les produits Jekamine. Olena tanga ebele tikana limbola. Muyambo azoloba Moïse Katumbi azalaki na Congo. Tikana tanga place wana. 4e point. Il est important que l'opinion sache qu'à ce moment-là, Moïse avait, en plus de la nationalité congolaise, la nationalité zambienne et détenait tous les documents officiels irrélatifs. Et aujourd'hui, il a la nationalité italienne. Imaginez Muntu, yemoko zambien, yemoko congolais, yemoko italien. Soki bozobo ya loi oyo balingi ba proposer na Noël Tchani makambo mususu eza kati na bino. Regardez maintenant la raison c'est quoi. Moïse akimi Mzee Laurent Désiré Kabila azaki olukisa ye na grand frère na ye. Lokola azalaki zambien, Moïse ake Zambi afandi. Moyo ndebo makambo bakomeli biso wana muyambo. Akomi kuna Moïse alezalaki pembeni ya président Frédéric Chiluba alobi bokanga minere nyonso ya Congo ezo ya bakangaki minere ya Jekamine. Chiluba lobi bofuta Moïse Katumbi parce que aza zambien
ngai nakoki koloba makamususu te lokola bozana nyongo na ye bofuta nde biloko ajekamine koleka. Muyambo dit ici que Nkongolo mwenze aza témoin yebi makambo. Omoni, c'est très important. Le fait ya kozala na nationalité ebele. Tango mona ki aza posa na eloko, Moïse est devenu zambien. Tango ya komona ki alingi akoma abwe na boye, akomiti ko implanter PPRD, il devient congolais. Et ce qui mutu aboye akomi lelo président de la République. Et kokoma ndenge nini? Wana sikoyo tokende na kote mususu kaka Muyambo nde akosalisa biso. Alors toluka point 5 eza wapi bandeko ye po eloko ezokoma sikoyo elengi. Toluka Muyambo ayibisaki biso nini? Nalobi boye na yeba kango depuis kala. Nazalaki na ngai kotanga kaka na tiki, mais façon afingi chani alobi oyo bato ya bangala makasi ya saboli ye. Il fallait te rappeler que non, non, sali erreur, au bêtu faux. Il faut pas oublier vérité pour etonga kamboka. Si comme Muyambo alobi Moïse azalaki zambien nde kangaki minere nyonso ejekamine alobi bazana nyongo na ngai bafuta. Est-ce que soki Moïse azalaki congolais de père et de mère alingaki asala likambo wana? Non. Akendeki na nationalité oyo boyebi selon Muyambo ndenge akomeli biso. Muyambo alobi nini? Il est écrit dans les Saintes Écritures. Muyambo langa place wana. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est comme Muyambo zo silikalelo, yo moko betile biso verset biblique. Quand on a la loi ya musenzi, ezo distraire bino. Tango yo komela ki biso déjà que baroko mutoko za na ba 2 mètres te. Oyebaki te ki likambo ekoya. To yebaki. Supposez maintenant que ton di mayo to boya ko tia loi wana. Siko camarade na yo ayeko bima un jour président de la République. Awako ayebisa biso que papa na ya za juif. Aux assure que à Kopona Congo. Parce que yo moko verset biblique aux oloba, il est difficile de servir 2 maîtres. Au kolinga moko boy moko. Na moma wana katumbi ya kopona nani. Maintenant pona ko éviter toko maliboso mutu moko toko moko tuna ye soko ya kopona nani. Biso to boyango. Parce que ye moko katumbi alakisaki déjà na moma wana. Aponaki Zambi akangi biloko ya RDC. Bato jekamini basalaka boye na souffrance. Alors qu'il y a Muyambo, revoir bien makanisi na yo. Il n'est pas tard pour te corriger. Cette loi ne te touche en rien. Le candidat président de la République, c'est trop tôt, c'est trop rêvé. Toyebi ba poids politique ya bato. Moïse a komiaki na niveau wana par ba manière nyonso uti ko expliquer awa. To évoluer bandeko. To tanga lisusu. Na kati ya video ya Muyambo. Na 5 vetero tshela biso kaka place Muyambo azolo balika momoko na lingi na yebisa bino awa bo ekamu sabino pourquoi lobi boye. Veter. Ni ma distraction moya ya mubaya ili atupende. Kama tunaanza depuis époque ya Mobutu. Mobutu
akwaka natumika na bantu yote. Mobutu alikuwa ka nguvu sana. Leo mimi nashanga mwanze kusema oh Papa Kengo, mimi namwitaka papa, we ni baba yangu Papa Kengo, ba papa Seti paix à son âme, mais c'était déjà très intelligent. Muyambo boyoki azoloba akumisi Mobutu po Mobutu atikaki ba Seti yale na Kengo adondo. Omoni isika Muyambo ake. Donc Mobutu a commis bien quand il s'agit de cette loi. Pour nanine, Seti yale azalaki Zairo pona mama. Kengo ni mama ni papa. Pour nanine aponi. Tala sibota langa bien. Seti, Kengo, Muyambo, Moïse, Olivier Kamitatu, point. Natanga ebelete. Pour noir ezati. C'est-à-dire, aponi kaka ba meti. C'est-à-dire, l'idée n'est yoso. A commission Mobutu po, Mobutu a aboyaka Congolais à s'approprier makamuna yemoko. Nous on se pele ki na yango. Est-ce que ce n'est pas des raisons étindies que Lelo a attaqué Tchani, professeur Tchani, parce que lui-même qui a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, tout le monde dit que c'est vrai, Muyambo ne peut pas aimer 2 races. Yango na sali exemple ka Seti Kengo. Vous comprenez moi ce que je veux dire? Alors na ba condition so qui est à l'équipe présidente de la République to bato yo mususu. Bako se pencher côté nini? Parce que comme exemple la makamunaye atangi Seti, atangi Kengo. Kota la sikoyo ba poswa batuana nayi. Vous ne trouvez pas que c'est difficile d'aimer 2 maîtres? Très difficile. Muyambo qui a se laisse nous que la loi passe. Parce que loi wana ezolongola bino te kozala ba congolais. Loi wana eza limite parce que na kati na bino bozana bolingo mi balé. To yebite nini eza ko dominer pa na bino. C'est clair. Vous les journalistes là, o batindra ba mbongo ya mike, bozala na raisonnement. Ata ba sombilion de lundako basali bwana boy. Bozala na raisonnement. Boko mabatu. Et ça, la vidéo moko, na uchakaka extrême ke, ya Congolais moko, na ba ya biloko bozo sala, alobaki na ba Congolais que toi ba nyama. Veterbo tia place wana toyoka. Le Congolais est capable de vous vendre son père pour des postes, pour de l'argent. Il est capable de vous donner sa mère, ce qu'on s'est pélité, ce qu'on promet au PC poste. Il est capable de te demander de violer sa mère, ce qu'on le promettre encore plus. Ça, c'est le Congolais d'aujourd'hui. Des gens qui n'ont aucune dignité, sans y a honneur et zaté. Parce que je ne considère même pas, je ne peux pas avoir des compatriotes qui sont comme ça. Congolais Azaniama. Au moins, Nikoloba Oyo, j'ai compris qu'il ne nous a pas insulté parce que Alingi a diminué Bisso. Il nous a insulté comme on a ba position tozozwa. Parce que yo ba tindele ozolia. Olingi Congo mobimbe souffrir po yukaka yo lia. Raisonnement eke wapi? Raisonnement eke wapi? To évoluer. Tokokota sikoyo na il place ya makasi na olo baboy Muyambo alobi sa batonia sa mutu moko atangi. Il a dirigé à Lubumbashi, il a été ministre ici ti balongola ka ye na ebité motif ezaki nini. Soki azomona ngo ke biso tozo exagérer ya ke tozala candidat président de père et de mère congolais na lingi na senga bango ye na Moïse kaka ba mususu na noté. Bakende d'abord la pays ya ba papa na bango, bakende proposer candidature to mona. Soki makamuto lo bawa ekoye la bango te. Là je suis sincère et sérieux. Parce que na Zambie ba osalango, bango ba crier te. Ba boinde Congo asalango te. Da bangola okokite.
na ba pays mususu ba Burkina banini. On ne peut pas. Mais eux préfèrent que Salima awa. Mo lokola bango bazana ba papa ya mindele. Ba kende nano na ba pays ya ba papa d'abord. Ba si bazui awa ko ba ça peut pas congolais. Ba kende pe kuna ba kende so réclamer que moi je suis tel ici et puis na boylo na bino ya kozala de père et de mère ici. Soki ba obima bimba. Totanga makamu muyamba komela kibiso bandeko. Très important. Pour vous comprendre pourquoi j'ai fait cette émission. Muyamba komeli biso oyo. Je me souviens encore que le jour où vous êtes rentré au pays, vous étiez accompagné de M. Paul, un sujet zambien que vous m'aviez présenté comme étant votre frère. Moïse Katumbi a ici Muyambo, a outi Zambia, le bien Zambia c'est mon frère, pas mon ami. S'il était son frère, Moïse Zaki a la nationalité ni. Bino bozalaka bobaloli na otanga makambo Muyambo, yenda lobaki. Moi je le fais canaliser. Et c'est lui qui avait loué le jet qui vous a amené à Johannesburg, de Johannesburg à Kinshasa et de Kinshasa à Lubumbashi. Et comme l'accueil était chaleureux, vous aviez usé de la Gécamine et autres opérateurs miniers que c'était le chef de l'État qui vous a envoyé installer PPRD. Alors, on va prendre ça, que ayaki nan de connaître Zambie, c'est-à-dire Moïse Zambie, ayaki nan de connaître Zambie, M. Paul. A cause mbala moko batu que président Joseph Kabila tindingai na ya ko installer PPRD. Nde moye muyamba komiao. Alors bi petango aye baye ko utiliser si comme je camine développement pour na makambo ya fufu. Na makambo ya fufu c'est vrai, Moïse sakana na bakatange. Alimwisi yango bobandi ko lela akia ju fufu du so pêche. Ce n'était que ça comme le reste y a rien. Ouais ça nango ya ko prouver ngai. Muyamba kominin Azotuna Moïse Katumbi cette question. C'est ce qui a été fait. Dites-moi pourquoi M. Paul est-il rentré en Zambie? Mouyamba Komili Susuboy. Lorsque le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a accepté le retour de Moïse Katumbi au pays, ce dernier Moïse Katumbi m'a demandé de louer un jet privé. Awasiko Zambien wana frère ya Katumbi azoloba, Moïse Katumbi alandaki frère Oyo que a loué le jet privé. Tango bakokoma na Congo, Moïse akopesa marché ya fufu na Zambien akobanda ko tekela Gécamine. Ah bah continuer balobi nini. En écoulant mes maïs à $15 le sac. Mon Zambien wada frère à Moïse. Le gars bango nyonso mbale bazaki ba Zambien. Alors ayaki Moïse alobi na kopesa au marché à Gécamine. Hier alobi akobanda ko tekela Gécamine $15 sac moko. Mais il y a sac il y a 25 kilos à la Gécamine développement. Monsieur Moïse Katumbi il a teki yango na $30 sac moko. Oye makambo eza Muyambo Kiansa. Il est là. Nde akomiango. Vous voyez oyo bozo bundela po za la candidat président en 2023. Alobi mutu wana tango amoni Moïse abetie ku. Oyo aluwaki jet. Oyo boyoka kaba journaliste na Kinshasa ba yebi loko te bazoloba Katumbi yaki na jet privé. Katumbi n'avait pas de jet privé. Il n'en avait pas. Asa mutu moko ba ruse. Abetaki match na ye. Batu bakanisi asombi jet nda ye kokoma na yango awa. Ça c'est Muyambo qui écrit. To continuer kaka Muyambo ndazo koma. Alobi le jour suivant c'est monsieur Alex Bazano. Bino bato bolandaka football boyebe équipe moko babengaka Bazano. Bazano za komwe mutu. So bokoti na entrée ville ya Lubumbashi bokomona côté au droite, bokomona Bazano, maison na activité za la kawana. Katumbi asala nini Bazano? Muyamba ki asalobi boye. Alex Bazano
qui m'appelle en détresse pour m'informer de menaces que vous exercez sur sa personne en vue de lui ravir ses biens. Et votre réponse a été claire. Muyambo ke salobi na ba bengi na bazalo. Alobi Moïse Katumbi azoloba alingia boto langa ba biloko nanga nyonso. Parce que ndebo Moïse azaki ko sala bato na Lumbashi. Muyambo lobi awa ke otuni Moïse. Pour le nini olingi boto na biloko ya Alex Bazalo. Yoka réponse à Moïse. Président, ce monsieur n'a jamais contribué à l'équipe de Mazembe. Que raison oyo Katumbi alingaki abotola biloko ya mutu kaka boye ezalaki ya que il fallait apesaka mbongo na Mazembe. Bazana azali koboya ndalo biso opesite na obotola asala biloko oyo bandeko to évoluer kaka na makambo Muyambo akomeli biso nde tokotuna ye na suka. Muyambo akomeli susu boye. Dois-je vous rappeler que vous avez fait tabasser votre propre petit frère, l'honorable Arts Kayumba, puisqu'il a estimé à l'époque que ma démarche était noble. C'est-à-dire, Moïse a bêti ça Arts Kayumba pour aboyaka idée naïe. C'est-à-dire, Moïse, c'est ça. Au boy idée naïe, yeba ki ozana, pas chez eux yo. A bêti cette de konaye propre parce que aboyaka idée naïe. Ça, c'est Muyambo qui écrit. Et un moutou comme ça, c'est qui a comme président de la République. Donc, fanda wapi. Loi ne faut les cas. Tozo évolué kaka totanga makambo. Qui en ça, Muyambo a comme la vie. Total peut-être kotoyo. Et koki kozala. Et c'est très important. En tout cas, félicitations Muyambo. Comme la kabiso biloko a bien. Bien ma casse. Ça nous sauve aujourd'hui. Et normalement, il faut ça là-bas séminaire. Au lac Sabato, Baza, il y a ensemble pour la République. Bayeba, autorité morale, Azana Nisoki, a commis un jour président, beaucoup s'attendre na nini et Zozelabino. Parce que yo quand même, pour aider Biso Toyeba, Makasi, Biso peut Toyeba ye. Nous sommes nés là-bas avant lui. Tokende na Koluka. Qu'est-ce que le bâtonnier Muyambo nous a donné ici pour tout comprendre, hein? Nini. Ah, ils ont wapi bandeko. Belibusanga biloko ezande belé trop. Voilà. Alors vous allez comprendre que vous ne devez pas suivre n'importe quoi. Ah, Balobinin. Que en janvier 2007, voici un mois que Kabila a prêté serment et annoncé la fin de la récréation. Moïse Katumbi s'offre le vol international en jet privé et console gna 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 gna. Awazo koma que Moïse baye ko sala AMCK société en ville na MCK yaye basangana place moko na début CAC de 2007 Moïse a comme gouverneur et là on bossa sala nini Moïse lui il a Kiasa écrit ceci wana gouverneur mais sala makambo boy so comme président de la République au sala ndengeni boyo kasikoyo Muyamba komeli biso ce qui se passe. Katumbi. Les 15% sont payés à Katumbi pour 45 millions, dont 36 millions en cash et 9 millions en titre boursier. Quelques mois, Moïse Katumbi a gagné 61 millions de dollars, mais la GECAMI n'a gagné que 1 million. Koko Taka gouverneur, 61 millions de dollars, na poche. GECAMI 1 million. Bon, on est sûr que GECAMI n'a abandonné kokufa sikoyo. Est-ce que vous ne trouvez pas que loi ne faut ezala? Parce que nous avons ce qu'il y a koleka. Tokoye bisanini ba génération mususu eza koya. Tokoye bisabango nini? Tozalaki kolakisa bolingo ou bien ndenge nini? Natanga lisusu.
kaka ye moko batoni akomeli biso. Il écrit ceci. Ensuite, l'agence Paul Express de l'homme de Dieu Bishop Paul Mouewa, qu'à travers la fraude douanière, vous avez récompensé avec une chaîne de télévision et radio dite Wantanshi, afin de lui permettre d'insulter et de décourager, d'humilier vos adversaires politiques. Que non, bazalaki kosala ba mayuya kuna na kasumbalesa. Baedaki ye Napoléon Moa archevêque ya Temple à Victoire. Nde Moïse asombela ye télévision. Mais télévision wana Moïse asombela ka ye po ba finga ka bato nyonso Moïse azalaki na bango problème oyo alingaki bango te a réduire bato nyonso bazalaki kokoma politique ya boya batelema atikala ye moko. Ça c'est Muyambo qui écrit. Muyambo n'a pas arrêté là-bas. Na yebisa kabino que Moïse a koko sala nyonso alingi n'aime jamais les Kassaïens. Bato bakanisaka isa jeune na aloba. Même tant que ba Francis Kalombo là. Ba éviter pourquoi ça na bango. Il ne peut pas les aimer. Beaucoup le baro zo le prêcher tribalisme faux, lui il est ça. Muyambo écrit. Dès que vous étiez élu gouverneur de la province, dans moins d'un mois, vous avez arraché tous les marchés de l'honorable Faustin Bukonda. C'est que donc on a dit qu'on y a balouba depuis kala. On a si a joie déjà biloko ya kaba sele la koufi. A si dans kaba sele aye kolanda Faustin Bukonda muluba msusu. Moïse Katumbi. Il dit, Faustin Bukonda, l'ancien président de FC Le Popo, pour le remettre à M. Eric Monga, avec qui vous avez des liens parentaux et mafieux dans les affaires. À Botelignon, ce n'est pas à Faustin Bukonda, à Pessine de Konaye Eric Monga. Ça est là, écrit par Muyambo Kiasa. Bandeko na ngai eza ebele. Tango boyoki Muyambo ko présenter biso Moïse. Tango boyoki Muyambo yemoko koloba tia veter wana. Muyambo azo préciser biso que Moïse azaya wapi. Nationalité nini tango aza ko présenter veter. Puisqu'il avait la nationalité zambienne. On lui dit que sous la preuve. Yo moko loba ki wana asa zambien. Par sa maman. Siko tango zoko telemela loi oyo. Ide na ozani. Bandeko, bouti ko landa o eza muke. Ezala ka ebele boy. Là où Muyambo a tout décrit. Lelo a changé position boni. Ce qui a joué exemple est 7 na Kengo. Faute eza banane. Biso moko ba congolais. Na koma iloko moko le susu. Feti eza ya nani? Eza biso moko. Parce que botala bato bazoleka na ba télévision. Parce que chaque jour, Moïse Katumbi, c'est l'alternative qu'il faut. Moïse Katumbi, c'est ceci. Natuna bango plusieurs fois. Est-ce que vous avez une caméra na bino tebo kende kolakisa tout ce Moïse a fait? Au moins Muyambo nous dit non, il a utilisé la bateau à presse. Après si bango bongo babandi ko loba. À la lumière de tout ceci, il faut loi wana eleka parce que Tchani et ko profiter yete ye moko lokola za na nationalité américaine ndenge Muyambo alobi et ko profiter na yete et ko profiter pe na Muyambo te na Katumbi te et ko profiter na ba congolais parce que za normalité ndako yango yo papa
abali mwasi. Mwasi wana ye na mwana ya libanda. C'est-à-dire mwana wana zaka na papa na ye quelque part. Tango yawa. Abandi kobota bana. Bana oyo baza ndenge moko na oyo ye kaka na mama na ye. C'est clair. So bakomi na carte na bango. Kombo papa za na ngambo ekozala wate. Alors bana oyo baye ofande papa bato. Balandi mama na bango. Baye bake baza na droit limité na ndako oyo. Eza limité. Et c'est clair. Voilà pourquoi même en droit on dit les enfants légitimes sont différents des enfants nés hors mariage. Bah tu as toujours une différence. Ah il faut différencier ça entre un Congolais d'un seul côté et un Congolais de père et de mère, na niveau ya présidence, na niveau ya chef d'état-major général, na niveau ya président Sénat, na niveau ya président de l'Assemblée nationale, na niveau ya premier ministre, il faut ezala. Na niveau ya banque centrale, il faut ezala. Vous ne pouvez pas venir dans un ménage, on a landi mama botanga azawa. Mais kuti mama wana si abali mobali mususu, na bana na ye, bana wana nde bakolo ndaku. Toi à tout moment, ton père peut te prendre, tu pars. Mais les autres sont obligés de rester là où ils sont. Ainsi, Mouyambo nous a aidé en disant, on ne peut pas servir 2 maîtres. Ceux qui viennent au chaîne wana au journaliste, je suis cela, pour ma passion bongo. Vous pouvez nous dire les sentiments de Moïse Katumbi entre papa nae na mama nae, na maman nae. Parce que nous on dit, il aime le Congo pour l'argent. C'est clair. Parce que dans le moment où il y a besoin de bouger, il y a na Zambie, nationalité na yakala. A Kangi Biloko ya RDC, à Ponaki. Ça c'est Mouyambo qui nous a aidés. Bâtonnier, merci beaucoup. Moi, je ne te condamne pas. Ou attaquer professeur Noël Chani pour nous permettre à ce que Yomoro Polo Bango les sous comme il passe. Ou permettre biso toloba. Makambo yo pesa ki biso tolobiam. Merci beaucoup Mouyambo Kiasa de nous avoir révélé. Batutu na début bazala ki kondimela yote. Lelo bandimi po biso toye ko loba oyo loba ki ndeo ezawadi ko salema. Mais ba piéger yo. Okende ko lobela kaka oyo boya ki avant. Bandeko nazala ki mwa mulayi bolimbisa ngai, c'est nécessaire lorsqu'il s'agit de parler de la République démocratique du Congo. Cette loi, il faut que ça passe. Nous, on n'est pas de pères et de mères congolais par hasard. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Au Katanga, il y a des gens de pères et de mères qui sont de bons politiciens, qui peuvent faire mieux. Les gens de l'ensemble, vous pouvez changer vos projets. Vous avez Christian Mwando, vous souteniriez. Chargez. Il y a Mouyeji Mangenz Mas, il est congolais de père et de mère. Changez. Vous souteniriez. Vous avez Kiaboula là-bas. Vous soutenir, au lieu qu'on s'attend. Vous soutenir Batoyo, dans les conditions. Et c'est très important. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. Mais pour la République, nous allons nous battre. Et c'est comme ça. Bye.